ezala héritier, ezala Fally, ezala Kofi, mututu. So ozwi 6 sur 10 tolobage, ozwi 6 sur 10. So ozwi 3 sur 10 tolobo ozwi 3 sur 10. E bomba na raté. Émission nini nga na salaki na yeko dénigrer faire na komisi Fally. Olakisa nga. Est-ce que oyebi ke ba faire na héritier baza libanda baza présent mingi libanda na ndenga kotambola koleka nga. Eloko ka o ba ko sala basala kwa ba otala match à dame ba comprendre jeu ba na facilité au sala. Ils ont tous les données. Vous comprenez? Batika kaka kocha tembe na eloko yo mono sentir que eloko ekena musika te. Mwana 90 tala mama osala yeko tutoko benge petite mwana meta mamba osala eza pe loko hérité tata Fally benge petit akoleka ne pe Fally asala ndesko makasi aleka c'est tout loko bango nyonso baza ba adversaire bunda leka muta peksa muta zate ba événement ebele salamaka culturel na monde ton Afrique totika obeta ngo karake ngana weli sakate ngana danger fonde ba bengsa ngo bengsa même ba o nyonso bokamwaka wana eza na ba événement ebele bakenda ngo na nko ndake kuta sko bato afongoli horizon. Ah mais oui yo kela no be événement te ovano wa ozela ba benga yo ba oyeba yebo neni ba ofongolo neni tala distance tango bandaka ki mawelisa sika bino boyera on comme actualité aweli saka alela kokanga ba photo alela kokanga bon bino ba photo tozo morana bozo kanga te na analyser ngote parce que c'est déjà vu muntu mbimba voyage ne kaka calendrier ebanaka ta etala ngo boye tozo tala siko ba calendrier ba tumso ezawa pour tout ça là on peut vantara bon lukira calendrier Robino yaga na ona chele commentaire na analysant lukila calendrier héritier lukila calendrier affaire lukila calendrier batu nyonso yaga na awa tout chaque commentaire. Moi je vois pas de calendrier, je vais commenter sur quoi. Donc on a commenté que faire la qui bien à la qui bien à Meliti bachami liki après que ça la sport après kumbi mutuka Ferrari à Tamboli ville Kinshasa mbim Wera aza faire ego la compenta moi na Wera très fort à représenter image à Wengeti lelo moi na Wera là ozolo ba mona Wera est-ce que pe ba on peut ba reconnaître que non ngape na mona ya papa kingani batu oyo balobaka ke ofera aza mwana Wera te eza ba fanatique na ye oyo babungisaka nzela ye moko fera yebi kaza mwana Wera soki Wera zwaka ye te na kermesse ya salon wana mbele toyebaka te na rumba de jeune fera nga ozala wapi na savoir faire na ye aka pe na batouche na ye Wera alakisa ye koyemba te nyonso wana bayaka na savoir faire ya na moto ayaka na tono vide aza te soki oye na tono vide osala te baobengana na test. Mais le fait ya kozwa yo kocha yo wana ozala na bango okoma okomi lelo papa foza mutema ofongwama boti kobimisa fere mutu mabeko fere ata komi Michael Jackson lelo yeba oke akotikala jamais komanke Wera vis-à-vis bo asala ngote ayebi wana ovangantama grand prêtre so ye juviana lobara ne bandeli obi ke ne bandeli Wera mikitsa bana mo banola tamno ba teni ne mo na ba petit na ya tala ba image mais soki ya longwa ka wana longwe na ye azune extra musique mbeto yeba ba voilà so longwa na ye azune tout furai musique ba telemi sima na ye to azune chic jog lo nga ngadia dia ba telemi sima ne ba ngaba yeba ba voilà les problèmes donc les gens oublient facilement pour na nini pour somi mutuka otongi ndako sal nini ils ont un problème te la reconnaissance yango ndem des importante na vie Wera ebike wana mwana nga même tia loba ekombo okasa loba yango na nini ke lichoto non ebike ça c'est mon fils yeba ko faire na Fally so bakutani lelo na Nouvelle-Zélande to na Australie place boko be batu bazate yeba ba vanda ba chep na café ba bae ba pesa na ba boule ndimi na ngate ke Kofi akofinga bana poto tout zomona parce que
bato bakabela ke pe mbongo bana poto baza wana bato bakomisa kofi azala kofi olomide eza bana poto avant to chaneti ba africain lokwa ba ivoirien même ba ivoirien wana ba bana poto L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous nous captez. Vous nous suivez en ce net moment sur nos antennes 3W.Africa Elengi TV. Bienvenue sur nos antennes Africa Elengi TV. Comme vous le savez, cette émission a été toujours conçue par vous. Une émission qui vous ressemble, une émission qui ne cesse toujours à vous donner l'information sur l'actualité musicale. Aujourd'hui, nous avons un plateau. C'est la première fois, la toute première fois dans le plateau. Il y a Africa Elengi TV où il y a vraiment un bon analyste. Ou à ça la analyse bien après ça la mise au point na différents sujets où ils allaient aborder na différentes émissions à la personne de Mbuta Likasu président ya ministère tout basila donc ninga lobaka tous en est déjà et bon retour au pays hein. Merci Mike Lokamba, merci na équipe Nyonso Africa Elengi, merci na ba internautes bato balanda biso partout parce que ba critique na mno bosalaka ezokolisa biso na ebandeli ezalaka na mois difficile mais sikoyo tellement to mesana na bino ekomi lokola mwa bomesano ekomi lokola mwa bokutani ekomi lokola mwa muziki ekomi pe kindeko donc voilà na plaisir à trop misusu ne bandeli bana comprendre même Butalikasu comment yo kolobela makamba batu comment yo kolobela makamba na yo te ka kolobela na yo sala makamba na yo sala boye mais entre temps ba bossa na 1987 vena zo King Kester mené à sala na mateta kanda na RTNC na radio non lo ba pe makamba batu mazai na succès donc bon moni biso ba congolais tolingana biso ka koloba tolingana biso pe ka ko marteler tolingana biso pe ka ko kakula batu ermo boyebi na okelika mo muta osala et ko déranger na yo te mais au sepel no raté donc on dirait ba ko sepela te comme na gratuit na Congo donc na ebité mais c'est normal mutu to na libre opinion na mutu tout bon olingité zape kakate yo olingité motele mikaka wana obandi ko tala après bon en fait on est des frères, on est des sœurs, on est une famille. Vraiment, bolimbi savement ba mona ke ba propos na tenaka et dérangera même pour na na sala effort na déranger te. Ya on a loba na moi comédie na nga muke wana parce que ça na makila. Donc merci à trop Mike. Voilà. Voyage qui comment ozala ki wapi na déplacement bon, na ngena obeta te na ngena ne ko vendre la mena contrat wana ya foire na décrochant donc moni tellement na manager te. Et puis on moni biso bato ton actualité te donc comment fonctionner bon faut landa contrat ko zela ngote ke oh non yo boss to yo grand prêtre o vandi wana zo zela ba ya luka yo en tout cas ne dinga ba lukila nga ba monela nga ba na busol na mona na kate donc faut nga mona kende so na bibina ke événement mo ezali
soit na soli na proche moko azalaka na mboka wana abeteli nga lisolo so bamoni ke nanga neti nga kute rataka te mpo prix na ngai eswisaka bango motu te na condition. Ah bon? Yaya Vous êtes trop exigeant te. nga nazala exigeant me ngambu na korate te non contrôle bango baza bahumain bayebi ke non ça c'est un grand artiste depa banda kobeta aexigea biso makasi te donc tozala mpe ka cool na ye bamisu mpe bamelaka bamisu mpe don nayebi biso tokutanaka na bamakambo donc mais musique eza facile te et surtout kozanga succès eza bien te eza lokola péché moko boye donc ntango osala art yango zwa mpe kaka succès otika kokalkile bato mpo nayebi biso na mike na mosala na biso soki oza na succès te eza lokola olongwe na grade moko bozongi mpena soda molongo donc musique ekendaka bongo soki ezokende na succès eza babénédiction ezobakisama ebele sur tous les plans soki succès eza te eza lokola donc ozoforce nature il faut bana bavivre yango moni bamisien mingi oyo succès ezalaka te bazala likonia. Ok, donc jalousie mpe ekotaka bongo papa bajoueur akala oyo babeta to bazomona bambokani lelo baferrari banini okazi bando betela bango mabongo donc makambo bato basalaki makambo liboso oyo bayaka basali yango bakorrige bangindi koleka ndenge bango bazalaki ata kobeta no kara mere mo mwa ntima mpe esalaka do toa bahumain quoi mais siko mpona eya te il faut sala effort ata korenie te vraiment nde baninga bazorenie mais ezalaka na actualité yango na félicitaka manda chante manda chante na hit parade okokute te mais na baémission okuta ye et puis na actualité okuta ye moni te liwa simaro manda chante aza wana neti kaka mwana na liboso ve manda bani manda aza wana bu orchestre administration mwa uganda mwa nini manda donc na ndenge makambo mpena ke succès mpena ndenge bayaya bamosusu basala alingaka nango te po eza mpe mbetima maza wana bokoke te venaka manda chante na salue manda chante topesi ye vraiment bamoti merci na Mbotalikasu oyo déjà na début ya entretien na biso déjà donc tofongoli dia baporte c'est bien masolo eza très très bien alors Mbotalikasu parlons maintenant de l'actualité oyo ezo préoccupé biso parmi l'actualité ezo préoccupé biso tout son nom na ka lokola ya Koffi Olomide après 9 ans 10 ans d'absence en Europe et enfin Koffi Olomide apparaître na kati ya France tout le monde qui Koffi Olomide esengo oyo azalaki nango c'est comme ngana na mona lokola mo benga ki mwana moke ko mwana moke so sombele bombo pesi sac na école donc bana bazonga classe na ndenga ya sika Koffi Olomide esengo oyo azalaki nango après beaucoup d'années d'absence na kati Europe d'abord oui ça la mise au point par rapport à ça aussi longtemps le même Koffi Olomide oyo batu bazo déplorer que afinga bana poto abenga banda ko ba HLM aloba ou akoki koloba et lelo a se retrouver na poto lelo Koffi Olomide ndenga aza na poto wana azo fanda na Sony ou comment? Merci Mike pour la question. Oui. D'abord je salue Adam Nene de Queen depuis Californie na peso bambota trop Adam Nene et puis na pesi sumbote na Nens Makia Didia Taba au papa na Jonathan sans oublier le meilleur couple de Paris Clarisse Tanga Muyembi et Guylain Ntsebe. Mike ezara kofite ntaswana na bana poto bartiste belé ba discuter na bana bana poto mais lokola ba trafica audio te po ba panzango ba to ba mon excusez pour la moi chaleur lokola ba trafica audio te po ba panzane ba panzaki ya Koffi abimi na devant de la scène abimi impoli mutu nyonso o ba fingaka to ba provokaka peta toujours ba plan même ngai ezana ba tamoro ezana batu mususu lokwa to tchaka numéro na écran er mo pe na pesa numéro nde na sala ba analyse ezana batu mususu balinganga te mutu nyonso aza censé asepela no rate mususu akolingo pete ezana batu mususu balinganga te babenganga pe balobelanga mabe. Quant à toi ce ko ya koyeba retenu nini faut zala nango quant à yo faut yeba mais mon frère na ko sa ote congolais asili sa mutu limite oyebi ko chema na frontière bon
patience dans la frontière dans la Mwanda. Mais à l'église, nous comité na Sao Tomé. Mon frère congolais, ils ont nature na biso, soit ils faire chier ou faire chier. Tout condamné kakate et comme loi sujet mon d'état. Toyoka ki mamamu Kofi alobaki mais toyoka mamamu John alobate. Ozomona. Oui que peut-être soit be maloba John et bima imbele pe bato ba kondana ba mpe Kofi te. Et puis ngana ndimi na ngate ke Kofi akofinga bana poto tout. Ozomona parce que bato ba kabila ke pe mbongo bana poto bazala bato ba komisa Kofi azala Kofi olomide eza bana poto avant to chanet ba africain lokwa ba ivoire même ba ivoirien wana ba bana poto o bancadre ba akomela grand ba bana poto ozomona donc na ndimi na ngate ke amour Kofi azala et pas ya bana poto a déconner bana poto peut-être Joana mamba kena na déjà et pesaki no vekanda a pété ba plan oyebi mutu mususu akolingelo boule aozela ko péter ba plan pour profiter et puis c'est pas le seul hein. Oyebi ke vena biso mukulu pe mutu mo a péter ba plan mais to yoka makambo Joana lobate to yoka réponse à mukulu ozomona qui vous dit que babilo wana ela ba ferete que babilo wana ela ba hérité te faire pe zala to yoka voilà ya faire kutu Moutumo Angola bani a pété pe ba plan. On est des humains mon frère. Artiste Morotaza robot. Artiste to mona bana bana mitema ndenge yo za na mic. Ils appellent roi bino pe na net. Vous appelez ba humain. Mais il y a des fois on vous fait péter des plombs à tel niveau que sali makamoko yo na yo mo tango e sili ozo comprendre mais nga mic. Mona sali logo. Toza batu. Yango eza pamba te ke ba artiste belé babanga ko yamba fond directement. Eza pe pamba te ba artiste belé baboya na mo pesa numéro. Eza pamba te eza pona ko éviter biloko na po muta ko sambela na tongo. Apesi journée na maboko nzambe. Alobi ke non nzambe na journée le kamala mutina kolala na connaître dérapage te. Mais ya moko pe na elle moko boye rêve na ye azo calculer ga yo a péter au ba plomb. Oui, bien que mon a Kofi asili za gelenge. Oui bien. Au fond no ga moni wera asili, oui bien za gelenge. Poto mesala o yo ga so eleli moi bimi. Maintenant to yoga te. Yo. Oui no bote to yoga honte. On est en coulisses entre eux. Soit bato bureau, mutu ba yoga ba osilika ya ba jibe, ko silika ya ba wera, ko silika ya ba ya ba Tatiana Cruz, ko silika ya ba MG30. Kosilika ya ba Bill Clinton mais na podium to na télévision face à auto laxariza face à donc il y a elengi ya kopé sa bonne image il y a relaxa attitude moi bien que ba biso ba petara pe ba plan na plateau pe na ba laxika silika tout ça mais ekenda ka peda tenenge kenda na quartier to na ndako to en privé pour en privé pe na ba terme muso ebimaka o yo na nga to yebi oba na koma na ba mirkala na makala ozo comprendre to bien ngote pour toi ba vrai kino to bien ba terme mo ba koma na ba mir na kala na so ba komeli ngo na likala bo o leganzela na te juro na vo leganzela c'est tout barabasi ba mona passe ozo mona ezala ba terme o benage yo maiki mundo ko bimisango mo bimisango en privé ozala bato bimisela ngo bango. Même pe bateau bazo tala biso ba ndeko na biso ba internet ba tala biso ba peta pe ba plante yo kazi ba tala biso ba za santo de sege télévision chaîne à Mike lo kamelanda na lola kuna de sans faute problème za la raté donc ngapo na ngana mona rato condamné v kaka t et le ballon vient dans Lucien Chamos mon vieux je te salue je vous salue vient dans Lucien Chamos ça une fois même muta pourquoi vous vous acharnez trop à votre vieux pendant que vous ne saviez pas l'origine de cet audio. Que côté makambe bandela qui to yebate, to yoga kaka yaye. Tiage ko lobana ba suite fanta dialogue batu. Mais ba utokuta na dernièrement, je crois que ba sengani ba parler. Non, ndeko na biso star ya munene ya Alpha Blondy. Ya on lobate. Voilà, donc sali photo na pesali base sali fezala ya wana loba bilo mo. Fezala yebza ke bela ke Kofi yo bela de oza nul.
Alpha Blondy alekio banda wati na Espagne. Donc bilo musuzu ya tika aza mutu. Quel que soit le cas, il faut aller bana Alpha pena bongo ke non melaka ba biloko wana. Ya mutu nion soit dékonaka soit solo en privé. So pese kana mutu tu. Mutu mo aza sans ate nanga na yo na bato bakotala biso. Na basango baza ba sente. Kasi tolandaki makambo élection awa te omonaki te basango mosusu badekonaki awa na balangage yaya moto ya motu sele moto akodekone te eza kaka nzambe mais oyo nyonso aza créature ya nzambe en tout cas baplan epetaka kaka mon frère nga mpo na nga na osenga bandeko na biso tomeka mpe kokomisa yango affaire d'état te kofi aza motu lokola bino ayokaka pasi alelaka asalaka mpe mabe po mutu to asalaka mpe mabe ozomona ezalaka te mabe ayebimaka na écran ya bato nyonso ebimaka na écran te non mutu to aza mutu asalaka erreur mais vie na trempe aza nango na niveau aza nango aire moko vie abosanaka aire moko vie abosanaka ondire nazongaka mpena ke azongi mpena neti musicien mo ya dynamique H ou bien tout fura. Les gens disent que Koffi Olomide na ranzanango na dimension o azanango parce qu'aujourd'hui Koffi OK bambo kebele là peut tambolaka toujours ba grandeur ya Koffi Olomide toujours ba force na potentialité ya o ezana kati ya Koffi Olomide mais apparemment yemoko nde lokola nengoto loba a tantôt que ayebaka amiebi place ya zate te via miyebaka kaza Koffi. Mais ça, les qui profité. Moko. On dirait vieux amizongi sarapena mwana kini pena ya lingwala to ya lembo osakana pena esprit na ngate. Ozomona mabina ngo. Ozomona. Ezapeka yemo te. Ata ba vie beaucoup, ata ba vie na biso kespe à leur âme. Ata ba vie na biso msupe bazba. Moko pena bazonga pena zongi pena no mwana kisasa pena osakana pena esprit na ngate. Ozomona. Donc ligne de conduite venezala te na magistar mais ba conseiller ba koka ko chabiso na moi lignée moko boito e ba ndenge to vivre mais yaya na utolo bango tout à l'heure Congola ko la biso likam ata ba nommé premier ministre lelo omonika premier ministre bazo nommé wana soki pena ke Congola sepel nete mais mon frère Facebook et ko la pise poste wana pena tiki yango pe akene abi pe botika la bino pena osana nga pe soute. Voilà, merci. Donc ndenge pardon Mike oui. Ndenge zawana vie soki par exemple a raccrochaka na ye to atali ngana kombo makasi ya roi Gillette donc moindre erreur na ko betsa bombe tika na raccrocher kaka peut-être soki va raccrochaka na ye melema un peu bima na honte mon pe so aloba petit na yo solo la ngana oyoka muto te ke mutu na biro azui amo solane na mutu na taba fingi mutu na ba meline ka komisite peut-être linga obimate mais ve le roi Gérard qui a yé moko yango peut-être oyoki pe auto yoki mais normalement erreur humaine nde baloba na latin erreur humanum est donc na yebi ke ve biloko esalio ako se corriger ko se corriger za na âge te ata âge vers za nango jusque là il est apte à na boulot album nezo bima légende. Donc il est encore dans la voilà encore voilà ndetolobaka erreur eza humain ndenge mutaleka soit ko soulever awa donc mutazara mutu donc voilà parce que nous avons parlé de Koffi Olomide aza na poto to mona qui visite au rendre hommage pas ya na tombe ya papa na e en même temps pe azana ba préparatif il y a ba séance à studio maman belé tout moni raconte ya Koffi Olomide et Davido ouais tout le monde raconte ya Koffi Olomide et Davido est-ce qu'on peut espérer Koffi Olomide featuring avec Davido est-ce que espoir est quand même espoir ezali Mike vraiment yo chroniqueur comme tout na soki espoir ezali pour na Koffi na Davido non question on retourne dans sens ni na lobi bato balobaka ke Koffi ba featuring awa sala la plupart des featuring à sala na bato iratara isimbara te non c'est faux si fais-moi si dis-moi oui si fais-moi là si
je l'aime comme ça. Wana yembi wana oyebani bongo siko la chanson comme il y a featuring de Célio et Koffi Olomide oyemba te. La chanson comme il y a Fabregas et Koffi Olomide oyemba te. J'arrive. Tokende vite en besoin te. Koffi asala ba featuring du siècle na Papa Wemba na Wake Up. Banzembu tout oyebi. Ozomona. Koffi asala featuring na Nayan Kabel. Nzemba zuku wana ya kitoko wana irenia batutu bayebi yango. Asala featuring na momi wana ona uto yemba sikoyo. Komone ute kiminga alimbisanga so azolanda. E ozonga, kombo e ozonga. Asala featuring na batu bela, asala featuring na Joski. Ngobila e Simba. Asala featuring na ba Debaba. Mabanzo na motema nanga basusi mak. E Simba. Asala featuring na ba Defao e Simba. Lucia na ba Pepe Kale Lucia Lucy oh e Simba. Asala ba featuring na Papa Wemba sorte tout. Asala featuring na ba Kester e Simba. Asala ba featuring na Bétranger e Simba. Soka asali featuring na Célio raté. To asali featuring na Fabregas raté. Ils en ont le roi sur 100%, 15% raté ma beza. Mutaza parfois zate. Yo kasi biloko nyonso bato bobanga na mukilo basale simbaka. Miso e simbaka te, miso e simbaka. C'est pas donné à tout le monde que l'eau tout salé à 100%. On a mis extraterrestre, on tout motel on a liste sur tout na niopi. Vous comprenez? Koffi aza muntu, aza la performance, aza star a moko, asala marambo, babisu ba melela on pe matile on ba sala honte. Do featuring na ena Davido na limite ke raté. O asala ki na garçon mususu wana Nigérian. Nigeria oui. Et rataka mo muke peut-être yo kanate oui. Na mona on vraiment écartonaté. Cartonaté. Peut-être c'est parce que le vieux était un peu coincé en Afrique. On dit bilo musupe c'était aussi parmi ba raison oyo to ko évoquer. Ah oui. Ah oui parce que ngala zomona on dit bilo wa marque wana bongaro accompagner on peut na promo. Tu fais un truc bon bilo musupe simba na o yango moko. Donc c'est comme si l'eau on est on a chance. Ah mais oui, parce qu'il y a des chances de... Mais ils ont battu monsieur Simba non yango moko est-ce que Nzembo oyo J Martin soit sala na fali. Est-ce que va ça là en promo? Rien. Et kenda. Ozomona. Et logo J Martin ça sala na vie na mon pao. Et kenda penza te irata. Faut qu'on se le dise irata yo karate. Mais J Martin ça sala so featuring na fere et kanga. Et kelebe. Voilà, donc donnons la chance à notre vieux. Davido est la grande star. Il y a Mondo. Viens absolument pas la grande star à Mondo. Il y a légende. La Cameroun donne vers au CP la makasi kozana Davido. Et pourtant Davido ne ba reva ba Koffi. C'est ça le problème. Est-ce que c'est dit à quoi Koffi Olomide azo CP la makasi qui Davido? Et vous avez la émotion. Émotion moi na mo ba sali ba prouesse. Aza moi na mketro. A cause ataneti 7e mois na Koffi. Mais ba prouesse azo sala a poussa quand même peu bien na kulutu. Et ko ça pe et ko déconner CP. Et ko ça pe que elenge déconner. Mais ve aza légende. Fallait moi li tout bilo ka bozre bongara écoute Kester bo CP là. Ah CP là makangiao. Dio se kufela kara mutema mais sourire bimate benko kaka. Mais via moi il place batu bamba comment que Koffi azana ba qualité na mususu ya malamu akanga resengote. Ozomora so CP là tant CP là na Willy Bula biso tout comprendre que vio Willy Bula bena enfant chéri na. Tant CP là na Sam Chinto biso no mona na ya mo Sam Chinto wa boto la quartier la tête c'est tout vient à Roger Mata 10 ans de pouvoir alors ba mais Mbuta ultimatum soki ka eleki album e kolande ozala ya Sam alors lo bagande wana po via pesa ka importance mona Sam biso no sono mona mna ke vina biso 100 000 akoboto la carte la te Suzuki Luzubu mais Suzuki 4x4 Afrique nyos ba eba ka za mona Koffi ozomona donc ma BP a vina biso a sepela ko leka so a sepela le logo alaxa ngo
c'est normal ils ont parmi ma qualité na donc le bon hermo pe benko kapa ve sala na mara mususu nenga sala ba journaliste moni ta 4 journalistes ba yamba ke via bibisi benko ka moni benko ke bimi mais pas Davido alembari ko bibisa benko ka wana na TV5 Monde oui na TV5 Monde ton Africa numéro 1 ton Radio France Internationale na TV5 ouais ya lo ba TV5 Monde donc bazana marque ba yambela ezaka nde ba yambaki pe na RTNC a déconner te ntaba yambaki pe pa ba nati le collègue il déconne pas mais ceux qui disent que Koffi Olomide a baka valeur ya ba journaliste congolais te ayebaka mais soki atala yo trop na ba dérapage to ya mona o dérapage to okenda na batu genre mo boye mukili mobimbe comprendre que okenda na batu bien te et que yé pas comprendre yango ayaka bina bongami ayaka bina na décision de obunda neti jour na ilaki ado ayela mtu musude sikongala mona ngapi mabe ado asaliete ado baneneka koyamba batu parmi batu mingi ayamba bancien quartier la te parce que bancien quartier la te bamona neti plateau ado comme le roi dojo na bango ya osepela koloba mamba vina biso akala parce que vina biso c'est normal à fâcher parce que ado wana otika ne liberté pour ado tika ne liberté chelo ka miko tala neo ermo achepe commentaire so vie c'est normal à yele la ndima aza mutu ado pe il fallait encaisser ka baku mutu c'est normal mais la sepel na ado akina maîtrise makasi akina maîtrise c'est ton vieux ado boye baka ko soigner eza famille voilà mais vieux pena na kenda ki pena loin parce que tamboli était batu balobele ngo qui est bazalaki bon il a utilisé un terme awate voilà alors parlons maintenant de l'actualité kaka mambu ya musique c'est vrai aujourd'hui tous les artistes minene ya mboka ba fali pupa oba osala musala et ba Ferregola ba héritier ba Fabrigaz bali totanga ba wilote tozuya wilo non tozuya mais a wilo totanga ye mais autour de question mort bien point de temps arrêté ali ko manifester na biso até vraiment te aya kandete mais il est là il est là parce que na bamboka oyo alibanda s'il faut parler ba grande icône a oui la na kati voilà na kenda na south na Afrique du Sud na tuni ba artiste minene batangela ba wilo longo bazala kuno yoka ba kongo batangela yo omona ke suka ba 4 5 bisu batanga te mais so lobi yango ba kaneli ba chombeli matro alors Mutali Kasso mise au point par rapport ya ba artiste na biso bazo reprocher au p balobi oza plus na appui ya Fali que Ferregola ozonima ba œuvre ya Ferregola te neti œuvre nini ya faire c'est vrai aujourd'hui Fali na faire na mutazana ba différence na ye azana ba lolenge na ye azo marché mais yo ozoku misaka Fali aza numéro 1 na musique ya mboka na biso oyo c'est dit à quoi bon ba on balé ba numéro 1 kasi ça va ba on de ba numéro 1 parce que tant otuni nga na kamwe ba émission nyonso na sala na kumisaka faire makasi kutu ezala ba actualité musu ya faire nga na fuyaka ba musu ba loba on a ba émission na bango te mais pourquoi ce na lobika ya Fali ça dérange pourquoi faire on a yo loba no ebite ka ndeko na ngapena ah bon ah oui ba te hein va lui poser la question yo ko finga ndeko na je ne crois pas mais nga ko finga faire te on va pour mamari pena donc a reprocher na nemo ezala raté nga pena na finga faire e baron nen ke tuna na gi moni gi na biso ke tuna na gi na mbuta bwa neni gi a répondre non nga lo ba mamba faire ma bête pourquoi vous jugez les gens comme ça na lobi boy par exemple tu es na wenze to moni mulongo mo bato ba teka madesu to komi na table mo to moni ba teka sac ya madesu jomo avande na teka sac ya madesu tu es na table mususu jomo ba teka demi sac ya madesu tu es na table mususu mto teka sani ya muke ya madesu sko o azo teka sac ya madesu o lobake no asali yango na nko to azo mériter ba lobani ka teka sac ya madesu c'est comme ça la logique des choses
toke un exemple mosusu batiela biso télévision monene na mokili ngana benga ngo TV parce que surtout qui na on anglais biso moi genre toke na ndenga lingala pena batiela biso YouTube eza le miroir et le ngolo ba mambutu oyo yo osala tangue artiste muta tinda biso to zala ba artiste azati et le ngolo ba ke monde to côté za na concurrence eza na ba fanatique o ba surveiller biso le roi bana mike so lingi ba chao place ozo luka ba chayo il faut sala makambo oyo bato bazo luka to il faut sala mitema bato lingo na makasi il faut sala oyo bato bazo luka voilà tant bato batala na YouTube to bato batala information ya ba artiste ba monaka ba trophée bato bayaka nango ba monaka ba spectacle bato basalaka ba monaka façon bref ba monaka façon bato bazo fonctionner. Pourquoi tango batu na nga likambo ya Fabregas na lobby ndenge Fabregas azo fonctionner parce que tango na loba ngo ezate na fonde eza yo nanga na cameraman na biso na batu nyonso ba monaka yango balobi ma mérité bozo mona yango. Pourquoi si ko so ekomika côté ya mutu mususu fali ekomike naza porte parole a fali na ebité terme ni na ko employer mais naza mutu ko finga te na ko finga batu te rolinga pete finga na finga te na jamais ozwanga te na anglais wana terme auto ko employer na mona te mais un jour les gens vont comprendre ngana ko loba jamais mabe ya mutu ezala héritier ezala fali ezala kofi mutu tout so ozwi 6 sur 10 to lobage ozwi 6 sur 10 so ozwi 3 sur 10 to lobo ozwi 3 sur 10 e bomba na raté émission nini nga na salaki na yeko dénigrer faire na komisi fali okolakisa nga pe oloba ba propos na loba eza te eza ndenge batunaka nga mo ndenge otie micro boye otuni nga te artiste nini oyo ozomona aza performant do aza pena actif sur tous les plans yo moko pe okomi pesa réponse mais loko otie nga micro olinga nde bima na munoko na nga mais yo moko yebi réponse okopia parce que soki ebimi na munoko na nga nde ekomi lisumu dona kosa ça va robino moto aleki bato voilà omoni kokomi mal à l'aise otia bato na trouble voilà c'est comme ça donc tant toloba makambo ke intel asali bo intel asali bo intel asali bo tokoma fanatique intel te et puis eza fierté komona mutu mo boye a représenter mboka na bino bon soki mutu a représenter nete kasi moto mboka na bino soni par exemple ministère Zambeni na représenter Zambie en Congo yo yebi komone rien et sonite monsieur bazaki na moko azo représenter makasi siko ba journaliste kuna to bayaya mo bavanti pe bandeko ne pe ba artiste batuni pe artiste mo lobi to Chester ndao représenter Zambie na Congo siko asali sum non c'est pas bien totika en wana totika en ngana fanatique falite mais ba prouesse ça ça les hommes so na kosa bato ba sala ba commentaire na se mbuta oza con ba voyage ke na okendaka wapi okendaka ba sankusu to kendaka na ba kotango pe na pe ozo ya pe okosa biso yo kendaka ba pays muso Afrique na monaka yo so na biso tangelanga ba artiste ba René kuna obeta frein a okoma na 4 kangami misu ba Reneta mais yo mo ozo mona ke ba cha munoko ebele tout à fait mais alors réalité eza réalité rêve eza rêve voilà président Boutali Kasso alors ba tutu ba otala yo et puis ba artiste on a pe batalaka yo voilà s'il faut vraiment que au prodiguer bango ba conseil hein aux analystes et là on ni les zanga bango pe ba comme na niveau ya fali poupa et là on ni les zanga bango pour je pense pas que ça kisi non ils a juste travail qui cité et là on ni zanga pour que faire égola et là on ni zanga si sa question là pour que faire égola le pas comment ko chapeauter comme fali poupa héritier comment ko chapeauter comme fali poupa et là on ni zanga bango est-ce que bi ke ba faire na héritier baza libanda baza présent mingi libanda na ndenga kotambola kolekanga eloko kaka oyo bakosala basala kwa baotala match ya dame bacomprendre jeu baa na facilité kosala yango ils ont tous les données ozo comprendre batika kaka
kocha tembe na eloko yo mo sentir que eloko ekena musika te. Faut oser. S'il s'agit de faire même 40 featuring, bambraso na bamboka wana nyonso sala na okaka. Ozomona parce que featuring eza échange culturel, ozoteka culture na bino na mboka wana bayebaki elongino te bakoyeba yango à travers artiste wana soki pas faible yo za fort na mboka na bino oteki elongi na ye na mboka na bino. En dehors de cela, ba événement ebele salamaka culturel na monde ton Afrique totika obeta ngo kara ke ngana welisaka te ngana danger fonde ba bengisa ngo bengisa même ba o nyonso bokamwaka wana eza na ba événement ebele bakenda ngo na nko ndake kuta sko bato afongoli horizon. OK. Ah mais oui yo kela no ba événement te ovano wa ozela ba benga yo ba oyeba yebo neni ba fongolo neni oza limited. Si on a battu bakenda ba événement na eza pona kokolisa carnet ba fali bakenda ka ba événement eza kokolisa carnet d'adresse mais battu so bakizaka fali mawelisa si kasi lokola bokizake mawelisa bo supporter pe ka gagner binote sur tous les plans mawelisa ye wana number 1 lelo te kasi tangelanga na leke na avantage lelo ye mawelisa on tangelanga siko bino ba grand prêtre bo leke ziko totala bo mo senga conseil tango bozala ba grand prêtre bosenga conseil siko tango bo beti mitu na bar de fer komi siko conseil tango bo bengi mutu mawelisa botika na mawelisa na ye ememie kote memie siko yo mutu za mawelisa te créer monde na haute poto to mona bena ke no be exploit intel au sala yango artiste nyonso na mukila za mawelisa ezala fera za mawelisa fali mawelisa héritier mawelisa Fabregas mawelisa Kofi mawelisa batutu baza ba mawelisa même papa Wemba sala ki mawelisa pas Peter Gabriel. Vous Gabriel applaudissa bango. Mais oui, papa Wemba na Peter Gabriel bazala niveau monta asala ki mawelisa pas Peter Gabriel yango akomaka Wemba o batu bana ko banga. Fallait sala ki mawelisa na ye et pas bato azo sala lelo ye wana za kuna yo bino le tabo banda ba ki mawelisa le tabo ko ma rond-point Victoire ya ko mina rond-point Sydney kuna na Australie tala distance tango banda ki mawelisa sika bino boyera ko ma actualité awelisaka alela ko kanga ba photo alela ko kanga bo bino ba photo tozo morana bozo kanga te botimbele on est lelo te dans la vie artistique visibilité est très importante. Même Michael Jackson a une équipe de marketing en notre travail na bango bazay ma kasi na visibilité sur les athées aux athées à tous les présidents de la République sur visibilité zate batu ba koyeba neni ni ke koto salibwe ba koyeba te to tika ko condamner to travailler ozo man to travailler nga bochela nga micro pona lo ba vérité so vérité na koya ko kosa ta po batu ba yebi ko lekanga baze belé donc moi muke na yebi na fona lo barango so na lobité et bimalowa mutalika so za vaut rien. Aux hommes de soutenir mon tout na soutenir la culture à Congo. Et puis tous les gens là que tu cites les noms naza bien à bango. O azo calculer nga à l'envers, peut-être nga na yebité. Peut-être asa idanga bazela ba betanga. Mais ce qui peut ba betinga na kufité. Na koya oloba ke ba betinga. Mais oui, c'est normal. Voilà. Nga na loba te pona vexer mutu. Na yaka oloba o ba tuninga. Yo tuninga makambo artiste ni nozo mona azo émerger comme il faut na pesa ko tu réponse te mbala moyo moko lobi nanga bato bazo accuser nga ke na okumisa fali trop nga siko na rectifier na okumisa fali te na répondre na ba question bo tunanga so na lobi ka salaki bo mona ete na salaki émission mo lobi na Frank Stema atuninga mamba tourna fali à Canada na bina na commenter te na analyser ngote parce que c'est déjà vu mutu mbimba voyage ne kaka calendrier ebanaka ta etala ngo boye tuzo tala siko ba calendrier ba tumso eza wapi poto sela on peut vantara bon lukira calendrier Robino yaga na ona chele commentaire na analysant
lukela un calendrier héritier, lukela un calendrier ferré, lukela un calendrier batu nyonso yaka nango awa, tout chaque commentaire. Moi je vois pas de calendrier, je vais commenter sur quoi? Donc on a commenté que faire alalaki bien, alamuki bien, ameliti, bachami liki, après que ça la sport, après kumbi mutuka Ferrari, atamboli ville Kinshasa mbimba. Non, il faut na commenter faire dans le vrai, dans ce qu'il fait comme prouesse. Pour batouba mona que na constaté. Qui te dit que faire ça la prouesse? À ça la grande prouesse à Osaganate. Mais oh ya saline yango to loba. Na ko baksate. Oh peut fallait sali yango to loba. Oh peut Robino sali yango to loba. Oh peut peut ba komba we komba nonga ba set. We ba komba we komba nonga ba set. So otangi fallait otangi faire otangi rito otangi fabrigas otangi Robino bien dembela ga wana azalo kwa Félix wazeko na bango otangi Ferrari Robino Félix wazeko na bango après otangi so nani so azala ga wana ba innocent di ma yepe ma dembela azala ga wana boke wapi gaz ma wete so otangi wana osuki na yo siko mizika we koma bwendeni. Siko so ke pa ba vie kono tangi wero tangi jibe so tangi jibe te jiba siliki peto ankadia so tangi wero apianga sumbote to tala so tangi bango oke kota kofi tangi papa me pesa tika na biso personnel so silisi kono ke wapi wazeko ba ko tangi me na ba livre mo tangi bo oke na ni Félix wazeko karma pa osugi no pe wana tanga zumuzuzu tanga dynamique Asha Ligi Jo tanga Raja Kula tanga Shorame bazate do bakombo wa yango rezo yango la ngaiko tika zalanga na lizipo na okay kula bakombo tanga 28e pardon tika zalanga na liza komwe tanga ma et lo bana ovira nga Roger Mata mbutalikasu dondo la na lizwana dinda maga wana. Merci beaucoup Mbutalikasu, merci. Merci pour ce temps. Je dis encore merci à Papi Boza Monzali, aux autres en direct Afrique du Sud. Papi Boza Monzali, sans oublier na Christopher Mobi, aux autres ça va visa na primo ya bien. Na PC Bambote, Christopher Mobi, aux autres ça va visa na prix ya bien. Et sans oublier na Boston Gama Motomoko bien. Na kati ya Afrique du Sud, bato basimba ki Mike Lokamba, Moses Wasitu, na PC Bambote, pourquoi pas na Eric Banza Ilunga, ceinture ya Big Boss Eric Mandala, les docteurs des ignorants. Tozonga rapidement, actualité est dominée, Tundima Kité, c'était incroyable, tout le monde. Ouais, rançon, Andi mi pardon, il a fait rigola. Bon, il paraît que Papi Kakao l'a épsaki ouais raqué. Faire comme il senga pardon dans différentes émissions ndewera ayambaki pardon ana d'abord comme on a image wana comme état papa Weranson devant public auki sonité atali ba peto azana ngote andimi pardon ya faire gola pona niga fo baza binemi to libiti ke baza binemi pona nini karaté il faut pona musique comme théâtre ouais ça distraction. Lukuta mabe ya distraction na place à luga mamba ba pardon mamba ba nini et ça ni na musique vient absolument de la forêt de la forêt oyo to yebi de la forêt nani de toze la formidable faire rigola a mwana wera aza faire rigola compenta mwana wera très fort à représenter image à wengeti lelo mwana wera. Là aux autres mona wera est-ce que pe ba on peut ba reconnaître que non ngape na mona ya papa kingani batu oyo balobaka ke ofera za mona wera te eza ba fanatique na ye oyo babungisa ke nzela ye moko fera yebika za mona wera soki wera zwaka ete na kermesse ya salon wana mbele to yeba te na rumba de jeunes fera nga ozala wapi akape na savoir faire na ye akape na batouche na ye wera lakisa ye koyemba te nyonso wana bayaka na savoir faire yana mutu ayaka na tono vide aza te so na tono vide au salate ba obengana na test ozomba mais le fait ya kozwa yo kocha yo wana ozala na bango okoma okomi lelo papa foza mutema ofongwama boti ko bimisa fere mutu mabeko fere ye mo ndenga za wana na mutema na ye ayebike ngana za fere pona vie oyo amatsanga na za petit mo boye na lata polo noir amatsanga na podium aloba na batuke
Ah, aoyemba bien. Azala wana. Zombana. Et puis faire ayebi yango pe. Ki na wenge wana. Oyo d'ensemble wana. Chwa kwa za wana. Vena biso alempela. Emeli aza wana. Yo yenoka po bandi pe koyemba. Aïe aïe. Entre nous on le sait non. Tu es bi wenge. Hein? Donc, vraiment, tu vois quoi? À part 4 administrateurs, ils ont 2 personnes qui donc, qui a rêvé ça dans la vie que tout le monde a garçon mon frère a tellement appelé. Mais c'est de la forêt. Il y a aussi JB qui a fait tellement. Ah, JB a occupé à un benz n'est pas même à saucimat. Bah ça va traiter bani na la MCT kuna donc babilo wa danger bani ba mpela kuna ba rêver que bisonde to ke poto mbaloto ya sura ba carbo ba ke rêver faire au moment où era atala ba bien za na oui matali pe garçon mo moi na mo boye wana pa bi bon ah zala atazana ba mabena e mokoma mtambongo uzoma atazana ba mabena e fera koma mtambongo fera mema te belé na poto fera comme si wa te belé ba tambongo fere yemo koma mtambongo ara mbongo akaba pe grâce à nani donc ça grâce à Yahweh ensemble c'est tout à fait normal oui da tout tika na ba blague grâce à même ngamo pe na zo batu na vite na groupe na mema pe batu na ba voyage ba tika la ba koma pe batu ba koma ko aider ba famille na bango grâce à qui? Grâce à Mbotalika. Alors ba jeune belé baza ba yemba danger fashionné belé lox lo wa cameraman na biso ba bimeli wapi yuko si même ba fabrica so eza ki werate mais baza wapi yuko si même ba sele scram tout ça là n'est position de tir na rien oui mais ngala ko bimisa sele yo non mais bato ba mona ra sele yo grand animateur a boki position de tir danger et soukeli peka wana mais qui l'a propulsé na sala eba no benge Poutine lelo malheur. C'est ça le problème. Mutu moko oyo loba na ngata ke bubwe mutu sala ke ba benge Poutine. D'abord la personne qui a accepté que hôtel m'a pemena nae. Mais c'est grâce à lui. Voilà. Mbotalika a ozolo bela ba bien fait. Par exemple, Tozolo ba bien fait Yahweh ensemble ou à sala na ba nae. Mais est-ce que parmi ba bien fait en haut aussi ban na bango moko ba reconnaîtra Kayango jusqu'à jour aujourd'hui. Par exemple, oui, par exemple, Tangi Kombo ya Céléo Scram. Oui. Céléo a reconnaîtra que wera za père na ye wera mdasala ye. A reconnaîtra ngo. Bino nem to beta makamne kara pobo bozwaka wa mabebo loba. Tela ba interview na so asala 120 interview. Au moins abana que 120 interview nyonso wana. Alobaka malamu awera. Soki reproche za ofinga te. Mais tu reproches à peu perdre. Que père n'a pas trop, moi qui t'embête à tirer mutakala. Yo reproche père n'a pas. Tu le bites que oui la sala ango. Oui la père n'est spirituel n'a nul. Père mo artistique. Mais mo repese le a finalement peu trop na maison mère. Donc oui a revendiquer que ngabe na mona ndako wana botika pe ko finga ngabo sala mabe. A revendiquer te. Atayo moko. Même Chaba édifice na la maison mère, c'est des enfants de Wera, artistiquement parlant. Vous comprenez? Bango tout mutaza mwana Wera tes Adolphe. Eza masela. Wana baza bande kwa Wera artistiquement, c'est ses frères. Mais les enfants de Wera sont c'est tous les artistes qui sont venus poster leur figure dans maison mère. Maison mère wana bilongi tout au monde wana bazala na sabe Paul nani ya ba nani mapeka nani oye bomba bango bakoma o bazana c'est Werason bon si kotango maison mère salama so Wera bana bona tinginanga o kaza Dolphe mzanga tomula to dide masela to lo ba vérité voilà on se comprend donc à bien voir Ferré n'a jamais nié Werason Ferré eba kaza mwana Wera. Aïba Wera mda sala za la fere wana.
mais ça na batu bazalaka na fere bisu baloba yango bango mona ba TV ba dekonaka mususu batindaka ya loba mais ye pas sage ngana na mona place te fere ye na TV abi awera longwa kuna na mona ande fere a loba maison mère to sala ngona ba vie ata bo sala ngo oui et kozala pe papa na bino azala na bandeko na lupango ba parents mais ye mtabota yo tant azolonga na lupango ba parents wana azwi yo bokena ye boke kota na ndako na mino o atongi olobaka mpo bandinga noke totonga ndako wana perde po ere po wana oya mpe na babrike ozopesa ozoya mpe na mai ozotia bamaso bazotonga ere mo ozolongola mpe bapelouse bani osala vantare ke ndako wana biso ni ozotonga ngo te me na motema oyebi ke no papa na ngai ye mais nalobi landa bainterview ya fere ya kala il appelé oeraki grand formateur eza na bainterview mosusu na lingala aloba wana papa na ngai ntango wana na maison mère soki papa ngo esili ntango alonge maison mère non tobosanaka te fere alobaka mabe te batika komeme na babiloko wana fere ye soki asalaka nini ironie tout le monde dans ce monde fait l'ironie mais il reconnaît quand même ozo comprendre areconnaîtaka boti kotia bango na ba ekoma neti mwa affaire de sujet moko ya mboka te ole bato bakipe ke premier ministre alobima leo na soir bango kipe baba confère bafere na bawera nde toyoki kaka tozela kaka tosi on retourne à Moïse Katumbi donc aza déjà na RDC na Lubumbashi ouais donc yango na loba no Mike bato wana nyonso monaka wana bayebani na mitema bayebi ke oyo aza intel fere ata komi Michael Jackson lelo yebango ke akotikala jamais komanke wera vis-à-vis boye asala ngo te ayebi wana ovanga ntama grand prêtre so ye viana lobaka na ebandeli oyebi ke na ebandeli wera mikitsa mpe mo bana olata mno bateni nemo na bapeti na ye tala baimage mais soki ye alongwaka wana alongwe na ye azwi na extra muzika mbe toyeba bango voilà so alongwaka na ye azwi ne tufurai muzika batelemi nsima na ye to azwi ne chic jog loyenga ngadiadia batelemi nsima na ye balinga bayeba bango voilà les problèmes donc les gens oublient facilement mpona nini posomi mutuka otongi ndako osali nini eza nango problème te la reconnaissance yango nde mute eza importante na vie wera ayebi ke wana mwana nga même ti aloba ekombo okasi alobaki yango na nini ke lichoto non ayebi ke ça c'est mon fils ayebi ke oyo mwana nga do boforce te so pas bo oloba na ye aboyi na ye mayebi bino nyonso mpe boyebi ka ayebi na ye donc c'est pas ekoma nango affaire moko te soki ndenge nini ocomprendre donc fere ane bien arespectaka vie na ye mais akendaka nde kotala ye te eza nango mpe lisumu te peut-être abanga so ye wana bamaître baobeta ye nzembo par exemple nzembo oyo ave jalo elobelo oyo eloko te papa eza na temps moko mpe moto akopete baplante olobaki yango kaka mpona kofi mais eza na makambo mosusu esalamaka mpe wera mpe fere mpe avandi mpe bamisene presque ebele bake maison mare fa pete mpe baplace mpe mutu ekomi mpe na temps moko aboni mpe koyoka conseil asali nango mpe mais na nsima peut-être aye kosi rappele pourquoi je le fais ozomona eza normal tala mutu tout eza na sina alobaki yango na même bato baotala biso na internet bapetaka baplomb devant bamomi na bango devant bana na bango devant ainsi de suite bon kaka bango nde baplomb na bango bapete komi problème fere asala yango oui yo kasi ve jalo wana toyebi yango teke atonga wera toyebi yango te mais yo kasi ata atongi ye toyebi ka alongi mwana biso nyonso toyebi ka yebita bimisa ye mpo bazwa fere ayemba na franc congolais yo kasi bayina olongo te na balabala batali keno elema bazaka pa wera nde bazwi ye te ozomona voilà toclôturer na sujet oyo salaki rage na internet toclôturer na sujet wana oyo fali pupa c'est la première fois bato bamona apesa conseil na ba différents collègues na ye apesaki batunaki ye à propos ya feregola kaka makambo ya ba conseiller ozoloba awa bato bazalaka nzinga na ba musicien fallait akomi donner des leçons avant kolongola potier pa ya moninga faut kolongola nanu ya yo moko faut oyeba nanu groupe na yo etambola comment ba travailleur na yo ba travaillera comment parce que ba reprochera pe fali
na makambo pe ya mabebele tolo baka teke fali pour azo chapeauter c'est fali na mamunyo surtout mais subitement tout le monde fali alobi que Ferrego là il faut changer ba conseiller héritier faut changer ba conseiller ouais bien comment rebelo la seki mon émission acoustique voilà et oui ça y a na 12e émission acoustique bayamba faire na acoustique wana bayamba héritier na acoustique bayamba JB bayamba bato belé na acoustique bayamba bato belé na acoustique wana pona nini kama mafalimu de lugi guerre wacha komba faire pe kombo ya héritier yo za sur pena na be émission mingi bayamba faire te batune pe mama fali après ça conseil te oza pena sur bon to le belana otoyoki oza pena sur tant bayamba héritier na acoustique wana batune mama fali te oza pena sur batuna ga alobi et ça la buzz de pourquoi to ke na anglais on a té mais ma anglais no zo luka ngana zo c'est tous ceux-là c'est nos frères pour la nine internet ce gars likamo ebimi likota fali eluara guerre ce ebimi likota bato mususu et ana normal c'est pas bien aza mutu lo wa bino ngala zalaki to ba osala émission na muta ko sa otenga zalaka wana na univers groupe TV na cité du fleuve moi j'étais là et so tali même na banzemba ba boka même kombo na acoustique wana j'étais là eza yete eza Abdul Kaba journaliste babenga ngoni ni babenga ngo atuna kelo mo bezala roi G atuna on peut héritier atuna on peut JB atuna on peut Moïse Mbi atuna batu tout atuna on peut roga atuna bongo et puis yeba yango avant fallait répondre tala na émission na bien va ba ndo tuna question na tango Abdul Kaba ndo proposer fallait atuna Abdul Kaba biloko yozo lingo tuna ngana so na pesa vie nanga et aussi susciter ma était Abdul Kaba lobe tali yo tes émissions nanga yo répondre kaka ozomona pona nini to na haine na Congo pourquoi neti yo boye Mike ngana to zara bien to par exemple to okuta na biso te mais on est des frères okuta na ndeko mona Lubumbashi abi Mike si ça joue sa conseil mona et pas Moutalikasu pour à émerger à kende loin à kende bien tu peux lui prodiguer quel conseil de yo leano dans bono peut sa vie na obe mais conseil on a la à travers mon toi na yo pesite na bi oui à mon la défense na qui te dit que fallait zanga berer yemo ba na berer batuna ke mamna yemo te ba tune ya ye oui mais on est à batuni pour na baninga qu'est-ce que tu vois tu trouves comment pour celui-là et ma pesa vinae ba vie yango apesaki ça n'engage que lui et ça o yazo mona et lingo lo bateka comme donneur de leçons donc ndezana fabrika ça ko pesa conseil pas valide donc Moïse mi étant batuna ke mama fali alobi o alobaki wana donc ko ezaki affaire de tate mais ya fali kaka tango apesi baninga ne ba po ba baninga na ye tant bakutana na ba avion babundaka te je te jure hein? Yeba ko faire na fali so bakutani lelo na Nouvelle-Zélande to na Australie place boko be batu bazate yeba ba vanda ba chem na café ba ba pesa na ba boule je te jure hein? Non ba ko sarate musique et marché bongo na Congo fanatique alinga batu baza binemi fanatique alinga batu bazala bomo côté Congo eza bon so aza pour yo alingi te ozala bomoko nanga Congo eza bongo teza ki mutema mabe na biso ba congolais eza bongo comme ça en culture et tout comme ça on peut culture te eza na domaine na spécial ki mutema mabe wana oui Mike fali na fait que répondre na oyazo penser pas ba ninga na e mabe neza. Et il y a est-ce qu'il y a un donneur de leçons? Voilà, donc un donneur de leçons et ça vie, bah tout ni muto vie nae. Tant bah tu peux pour que qu'est-ce que tu vois et pas ya muninga o yozo mona ya ko bongisa. Abani ko loba nae, mabeni na sali. Tant bah tout ni pe
na ba âge nani aza moninga na ona aza leki o aza yaya il a menti de temps abiki batuni par exemple balobi héritier watana balobi petit nanga do akosi fallait abotama na 77 héritier abotama na 82 ba écart à 5 ans obike na pire esprit ce pas lié autant na alobane pe monde pour na petit na musika obike 5 ans musika tala ba famille de botama ya na 5 ans au sasa ke ba je tout ce qu'on va ventir go tout ce qu'on va ventir donc pour comme la musique bon so na musique leki ne wana soit leki fal na nini tout le bana vérité leki na nini il est son petit frère il restera son petit frère soit linga lekae ba bandela mukili ya botama liboso fala botama na sima mais héritier mo ba yebia ngote héritier mo ba lobia ma bête amoni ma bête il est son petit frère c'est normal si qu'on lisumu ni fala sali ya botama liboso héritier ozomona congolais nga comme ça mabe donc bolimbo longo l'héritier âge azanango abenga fali petit qui vous dit que ce qu'il fallait bien héritier petit nde héritier longo héritier comme mayaoula ou bien comme Fogobin. Qui vous dit ça? Il restera héritier Gogan Totorina Toto ya Tembe o kaka zala kawana. Yo kasi Temba na lobaka ya fali. Eza Tembe ya carrière na ye. Il met sa carrière na défi pour exceller. C'est pas un imbécile, c'est un intello héritier. Asala Tembe na falité, asala Tembe na carrière na ye. Et puis tous les musiciens qui sont au pays, ce sont ses adversaires. Tous les artistes qui sont au pays, tous les adversaires. Alors, ce tembe, oui, et pour tout le monde, déjà pour la falite. Ça la tembe na fa, ça la tembe na fere, ça la tembe na wera, ça la tembe na kofi, ça la tembe na evoloko, ça la tembe na batu tout, au bas vivant. Tembe na carrière na ye, et non tembe na wera, tout tembe na fali. Fali na héritier bana parcours moté ma fali ça sali beaucoup comparant on héritier il vient c'est normal il doit faire des efforts dans sa vie bon distraire héritier pour rien et pourtant il a de l'avenir et pas à fort hein? Dynamique mais bon il distraire pourquoi bozo aider ayebi moko ndenge na zaboué o yaza mukolo nanga fera za mukolo nanga sele waza ya nanga Robin waza petit nanga so ebe master na yeba te fabrica ça petit nanga ayebi siko bino bolimbo longolango bolimbo changer ngo ke no ba changer ba acte de naissance ya ko ma yana fali impossible petit na yeti Jésus roya voilà. Merci. Et puis na souligner elingo lobate ke so za petit ko lega grand te maître Gims à l'équipe batu nyonso na kina bazo exercer musique aza petit na batu tout. Maître Gims ça n'est à peu près net vérité. À peu près. Malgré tout. Na YouTube a 7 millions d'abonnés. Et puis le succès na yo au monde. Mais tout le long la gars na Congo pour tout banga makabu. Zala kuna na France tikila biso Congo. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup na Moutali Kassou na bon moment de partager ensemble. Dadju a mon 90. Moi na 90. Oui. 90. Mwana 90 tala mama osala yego tutoko benge petite mwana meta mamba osala eza pele ko hérité tata fala benge petit ako lekane pe falit asala ndesko makasi aleka c'est tout loko bango nyonso baza ba adversaire bunda leka muta peksa muta zate botika ko chaba tuna berer boko msango so ndenge nini eza bien te. Merci beaucoup. Nous avons bien compris avec Moutali Kassou. Mot de la fin, nous avons un remerciement. Mot de la fin, nous avons dit non. Ils ont battu Jean David qui a monté Mokonza Coca-Cola. Abimi victime. Nous avons une victime. Pourquoi? Parce que ils ont battu ça. Tout va bien. Ils ont reproché pourquoi Jean David qui a monté. Mais comment Congola a fait esprit à niveau? Donc ils ont bien Mikili. Tellement qu'on a contacté Baptiste Sebabou à côté. Alors comment téléphone comme moto mbuta mais ça la peut play comment qu'on a eu ma bobo Jean David qui a mboté ah oui que maman la monnaie na Congo et puis na kisasa ba pekisa munno kwa mute bwa ka mutu asali yo nini
ya on a boire encore Jean-David Gambote, Jean-David Gambote, Jean-David Gambote. Motema ya maman na besoin Judith Massia, petite sœur à Jésus. Na pesi mbote na Oscar Sivu et les boss au sommet du Mont Kilimanjaro. Na pesi mbote na mère couple de Paris Clarisse Tanga Mouyembe Guilain Antsebe. Le vampire noir Junior Mabaron. Na yebi que le 2 juin tozana un événement papa chéri anniversaire na un concert. Il y a Lucien Chamos, mon conseiller privé VIP. Le président Mike Birindoa depuis Lubumbashi, je te salue. Paul Louemba petit mais costaud motona tembe totorina. Paul Louemba petit mais costaud. Na peso bambota trop les bailleurs de fonds et même Tombo. 2 fois les cordons Aubin Moukano, les jeunes cordons du pays. Na beau sanité, il y a Roger Mata 10 ans du pouvoir. Docteur Jeff Njadi l'été ta don de Dieu. Mouto a pesi batu ki là au mikolo batu bazo yemene na film. Et puis Joken en direct de Lukala. Et puis Sylvie Kongama. Sylvie, na pesi bambota trop. Le président Loïs Monga et puis honorable Dédé Moupassa. Pasta Padoum Peti Motona Njambe. Bama Pamboli toujours. Talaka Mike. Pasta na pesi bambote na matadi. Pasta Padoum Peti Motona Njambe. Na moni clip à Marc Aouz. Na kati fautif. Danger na leli. Voilà, au bosso on appelle ça nakenda na mboko nini na Uganda Pito Lukaya. Non, lui c'est mon cousin donc mon frère. Pito Lukaya, Mutalikasu, même famille. Donc Pito Lukaya c'est mon cousin. Ngakutana kenda Kampala na vanda na hôtel, na vanda na ndako Pito Lukaya. Donc Pito Lukaya motema mama Irene Ilashi. Pito Lukaya les millionnaires moto ya Apocalypse Bella de Guzman. Na pesi bino bambota trop donc voilà quoi. Merci. Merci, c'est par ici que nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Na pesi pe héritier Watanabe bambota trop depuis Togo. Ba komaki Lomé mais ba betite ba betaka. Concert ils a reporté ouais. Oui. Héritier Totorina. Beta Togo ana badada net na film ndeko na yo bika ndema mango ezalaka mais tous la générique à Bercy mona ponga na nga mon meilleur animateur c'est Bercy hein. Pour na nga quoi donc c'est la Bercy. Kalou babalela kolove ezobi makala mengite. Voilà, merci beaucoup Natoto Goga Motona Tembe. Je crois bien que le concert est reporté pour les 23 hours donc Ah le 23. Oui, OK, donc mercredi alors. Oui. Ah, en tout cas bonne chance Toto. Oza mboka fort ni asingbe et puis Toto on appelle le mot de utipa mutu na Totorina depuis Italie Roma 4 fois mo pao Totorina ndeko nao webika batu ba yambaki okuna na Rome quoi donc Totorina 4 fois mo pao. Merci héritier donc bonne chance quoi. Voilà, on se dit merci, on se retrouve prochainement. Mon numéro j'ai pas donné hein. Et le numéro de contact. Ah, mon numéro c'est toujours donc en tout cas moi conseil moi mbuta côté wana il fallait qu'il boye toi batu toi ba humain na ko bossa na peli kamu moi erreur ekozala donc c'est plus 243 974 562 456 donc plus 243 974 460 et 562 456 donc aux Zwinga WhatsApp tout et puis Mbutalikasu page officielle na ngamo ya Facebook donc oko s'abonner oko like oko aimer donc on est là. On est ensemble, donc Kalaming était bien lancé moi on a mon bobo CP là. Et ça la biso bien to retrouver le sous-yo sur scène non et ça la biso bien. Et je dis merci à Willy Moucheni le véritable code Yamboka. Kotazo la biso na Miami et sans oublier na Gauthier Mascotte l'ingénieur des banques na Kati à Londres. Na PC vraiment bamboté. Merci na Peggy Bokele derrière la caméra. Et quant à moi, je vous retrouve déjà demain ou après-demain pour un nouveau numéro. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré yo, na émission na yo.
Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.